Africain balingi bobote zanga mutuna mabolo. Olami ma 3 mbolongo ko kabino te ba période saka. Ma ko tini sanité yo. Oh tinda san. Yana bilo muso kamali ba tuto ba zuba kebe ba komo se kabino ki bolamba kama mabe. Pimela bango tika na lokumu yo. Ba mono ma mebe. Kabaka. Yo mo zama na mbolongo tena ne bete lui se kimi dana nzungu. Donc on essaie de dire mbolo ba muke lamba kana matokolo. Ko matokolo déjà ça badi. Ko matokolo pa mbako sa 3 bouts. Avant comme na mutu aussi matokolo memi mo badinda nda. Quelle affection. Matokolo oti na mbisi. Est-ce que matokolo a danger? Abeta kaki bana dala matokolo bien azaka mbisi. Yo. Est-ce que nyeza kana matokolo? balingi bobote zanga mutuna mabolo. Olami ma 3 mbolongo ko kabino te ba période saka. Ma ko tini sanité yo. Oh tinda san. Yana bilo muso kabali ba tuto ba uziba kebe ba komo se kabino ki bolamba kama mabe. Pimela bango tika na lokumu yo. Ba mono ma mebe. Kabaka. Yo mo zama na mbolongo tena ne bete lui se kimi dana nzungu. Donc on essaie de dire mbolo ya muke lamba kana matokolo. Ko matokolo déjà ça badi. Ko matokolo pa mbako sa 3 bouts. Avant comme na mutu aussi matokolo memi mo badinda nda. Quelle affection. Matokolo oti na mbisi. Est-ce que matokolo a danger? Abeta kaki bana dala matokolo bien azaka mbisi. Yo. Est-ce que nyeza kana matokolo? Yo. Sakana yo. Bate yo. Na yo bisalo. Ko na lo batala. So mwana ngokele. Kali ngaka mitupo matokolo pe zike ko takana mutudi. No c'est ça va crocho. Na fungola yo. Très bien. Na yina mutala mbalo. Mbisanga bimi muke. Yo mbise za muke ngolongo solongo ba bekai wana. Kali ngoka bongo. On bekai ça déjà affection. Yo éviter. Azoka te peli papu na nini? Na mbele ki. O ni papu soke ziki do ni papu ga ya pamba wana. Wewe kala unaloba wa. Kati. Wana ile te go lamba te ayo. Okay. Kama ninga ata uboyinga na kana zuwa. Kende. Nga kana zuwa te. Mama, zuwa ni. Tobo tano bana 60 40. Toboyani. Yangani. Yokawe, d'accord na bela pona yo kute kinibenga. Na paye 15,000 na otonda te, bambimo zo tio na telebo biloko 1500. Taka na tika ngamo ko siko. Kake maleo. Pazo tina ngobunga mama na saka rena kenda ko bala. Na zongeli bino. Na chani o na zo mesana ngwana chaka. Kuma tanga zo tio santiko moni 3000 pas c'est pesi raison. 7000 etikade. To piaka 12000 ko tabilo ko me content mo le bezate po mabokile ko tigelo pipi na mesa. Totai mabo kilo zo saka ngosani be mame papa linga bacha modele te kaka 15,000 Dibala mécontent aboyelo ka bo kende ko mate abiso ba yakusa aisa teke okokite kufa ke kende to l'équipe est belé bisini ba facile à rater degré érosion ye botikani ye ekena ngane ko botikani na bolingi nini kufa tala bilela lela so kokite longwaka kana place mutu kolela zate bana wita bakanga kolela bongo yo mukolo so lelela nini to kete ke na rompo yo
yana lo keleke singote bano bakenda congé papa kolise me balaka na toko bana bakolaka na maturité kolika tata panza bana pa baya bonga tambaka na komba lokuma famille yana ngakombela nga bana est compétent irresponsable okuta mwana kuna makanisi mabe mariaka munene mpona ayaka ne munene na kolia balobaka na ye namona mwana akenda kotala baninga tu basala rinda salaka kokomba ye kopangusa ndako ye banda akenda koja koma boy awasanti ke na yawa ngani nasanga misala nyonso papa soki koza ye mwana bakobakosa omwana ngai munene nzoka nde munene kulika kotoshene na konikaka bilamba bapake bakanti ya mbimbi mwana misala akendaka mashine maponaka fufu na suka yo te ezela nanga bakopesa moke pazokosa ye munene wana mwana azotalaka bonane baninga elamba vidi etombola tala kiaci bapapie na kati awasanti ke yo kokola nango lokwa jeur nateki mata yo kokola nango simbi ye ntango wana na démarche échange lokwa koko tala ba lokwa botine yokakiaci yango na tombola basomango mpe na tombola te na kowet po balata babamba semele apine na se mona azotamba lokwa ya matele simbi ye bafamille oyo papier oyo bozomona eza première matière satanique ya monde bapaster na église bazotyana bapoizoka likolo ya bapapier oyo moto mosusu aliaka tufi likolo ya bapapier oyo moto mosusu akomani papier kifuendende baliaki na nsima likolo ya bapapier oyo moto mosusu abela liboma kaka likolo ya bapapier oyo. Bonjour la famille. Il est voilà 5h43 heure à Kinshasa. Donc un monsieur depuis 6h depuis 21h à Lobi, il est déjà lundi le 6 2024. Donc a décidé pour faire la musique depuis 21h. Qui nous l'a bana bakozwa temps ya koreviser ndenge nini bato bakende misala bakolala ndenge nini donc makelele na niveau moko ke nalali te kutukobi incroyable mais vrai mwana azonguluma latie bisko azokima moni kota kwanga azopona mwana konguluma azopona kwanga peini nyoyo asantike nalia boro tro nalela tro mais boro mko bameka na lala mwana konguluma azotala kwanga sakana mboko yo cheza na bushara tutasiki joue avec l'impudicité tu vas sentir na ndio kwa maana ndugu yangu kama uyayua bana mke na kuambia fanya nguvu owe mwenye ayayua na eba nao si tu n'as pas encore usidilande na huyu seru wako huyu avec ta soeur là huyu seru wewe mwenye vile unamuita sœur Saint-Tiche que toi-même tu appelles Saint-Tiche ye ni wa zamani elle est ancienne combattante atakuangaisha na elle va te faire souffrir. Vous savez l'avantage de se marier avec une vierge c'est quoi? maladroit moi wa kuile domaine. Tu peux être très maladroit dans ces domaines-là. Elle connaît pas cette histoire. Il faut savoir ceci. Quand quelqu'un vient autour de toi, tu dois savoir pourquoi il vient. Quand on est enfant, on subit les relations. Ils subissent leur entourage. Quand tu es adulte et que tu subis ton entourage, tu es un enfant. Un adulte doit savoir qui est venu pourquoi. Non, c'est ton nouvel ami, mais il est venu pourquoi dans ta vie. Il t'ajoute quoi et toi tu ajoutes quoi dans sa vie? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il est venu pourquoi? Ça fait deux jours, ça fait 4 jours. Tu as rencontré ce monsieur-là. C'est épouser une seule femme là même qui a amené tous les problèmes dans ce pays. Parce que chaque homme normal là doit avoir au moins 8 femmes. Oh maman. C'était pas moi. Na mona qui bat monsieur sur le barreau, mais il a dit les politiques et les sociaux les plus représentatifs. Donc bato mosusu bakanisi ke bato congolais baye ko accompagner bango na Congo. Mboko eza ya bango. Ya club ya bami, bango ba koma trop riche. Bana na bango ba kendeke na mikili koyekola. Sima na bango ba konza mboko oyo. E ko sala ba bongo te. Mboko eza ya ba congolais. Mbuka
mboka ya kipa vita ya Simon Kimbangu. Mboko ya Kimbangu ebongi nzambe abakoko babiso. Oyo Belgique, oyo ba missionnaire bayaki kobengana. Azonga na mboka. Abanda. Puisque nzambe azali awo, nzambe aza congolais, nzambe aza africain, nzambe aza produit à importation te. Nzambe aza nzambe. Azali congolais. Ndenge est-ce que kipa vita akendeka na séminaire akendeka na théologie, asalaki théologie, asalaki faculté ya politique, kipa vita atelemelaki bato wana. Kimbangu akotaki université ya wapi, mais abikisaki na mwana mondele bayebaki ke moto elokola bimi boye biso toza na lokuta soki tobomi ye te soki toperdere ye te ekosimba lisusu te ale bakangi ye baki bachaine monene. Vous savez les amis, ne jugez jamais une personne ni vous-même juste en vous basant sur une saison de sa vie, ni même sur votre vie, car les temps et les saisons dépendent de la souveraineté de Dieu et selon ses desseins. Tout simplement parce que nous servons un Dieu qui change les temps et les saisons et les circonstances. Alors je me suis dit, on l'appelle le Dieu des faveurs imméritées. C'est pas beau ça. Que Dieu vous bénisse. Amenipangia mambo yanapita fahamu zangu, ameniwazia mema, kweli mema sana. Ameniwazia mema, Yesu ameniwazia mema sana. Wengine wamefariki jameni, lakini mimi ni hai leo, ameniwazia mema. Asala zoto na mwasi, asala zoto na mobile. Na yambi mwana mwasi moko na biro na nzia. Nzaba yebiseni. Saba yebisebo. Tika kwa chanzo tu ya mibali na munoko. C'est la magie. Abini. Basta bosi kosa mobile na yemo kumabeza wapi. Ata mobile na yo. Ayebisete na yo kaka bien. Tango sisaka ngai. Ebisa ye ezama be. Oya, boya, luvunu, boya. Osda lokuta ekofuta yote ekomema yo nimpa. Bah pasteur, vous avez matière qui a biso te vraiment matière géro penda imagine ce que soit qui église papa no mupandi mama no mupandi na katikati. Oyoka ndenge nini pote. Bwana mwasi. Mwana mwasa saini. Soja sorti ka makolo na yo ke ko lambo na mwazo lo kayo. Ote ya batuni. Samba sala lo lebu bona ko le biloko enoko ke ko lambo na nzoto mwasi. Ba faux pasteur. Ah viens que tu bien ba faux pasteur yo te ya déjà. Biso tozo te ya makamba solo oye kokango la milimo ya bato boyeli biso basala peni pona munoko te basala peni pona makolo. Jésus, c'est quel pays? Peuple nini nzambe na En exclusivité. Bon, mingi na bandaki kolinga yomba sœur Marie Missam. Malgré tout atika biso que son âme repose en paix. Ok, vas-y. Kanisa mobembe yosali na Yesu. Kanisa mopia ya makila na Yesu. Pona nini ya wangani Yesu yo. Pona nini ya ndimi kopengwa. Sur quelqu'un qui est en train de me suivre, quelqu'un qui est en train de se poser des questions, tu te dis Seigneur, pourquoi cela est en train de m'arriver? Pourquoi des choses et les malheurs sont en train d'atteindre seulement ma vie? Laisse-moi te dire que Dieu te connaît et il est en train de créer une histoire avec toi. Dieu est en train de préparer de bonnes choses pour toi. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un qui est en train de m'écouter aujourd'hui. Il y a une raison pour ton existence. Il y a une raison pour ton existence. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour faire de grandes choses. Tu n'auras pas le cœur de l'homme. Si quelqu'un ne t'aime pas, c'est son choix. Il est libre. Laissez-le partir calmement et qu'il te laisse dans la paix. Ne supplie à personne de t'aimer. N'attire pas la compassion d'une personne. Tu risques de forcer quelqu'un qui va te tuer demain. Il y a des gens qui te quitteront.
akokota ma réalité moko yo yebi na bino na famille autour na moi o banda ko se sous-estimer o controverser o banda ko mi mépriser o banda ko mi mona pamba diable méprisa yo o yo ko bombarder kwa la taille ne fait pas l'homme. Quand il change tes malheurs. Celui qui vient pleurer avec toi, qu'est-ce qui a changé? S'il ne venait pas, est-ce que quelque chose aurait changé? Le fait qu'il soit venu pleurer avec toi, l'impact c'est quoi? Quand tu as des peines, cesse d'augmenter tes blocages d'exaucement en ajoutant à tes peines la rancune, la rancœur, les commérages. Tu as déjà les peines. Maintenant tu es en colère contre ceux qui ne sont pas venus pleurer avec toi. Mon frère, s'ils ne viennent pas ou s'ils viennent, ça change quoi? Ça change quoi? Congolais tout avantage. Photo kangaka photo to tchanga na statut. Photo kangaki na ndako ne poni oche na statut. Po bato ba mona oyo. Ki vantage nyonso yango. Eza na bato mosusu bakoko kangama na yote koko échouer na bitumba. C'est quelque chose. Nzamba lobi na Abraham, sors de la maison de ton père. Qui déplace dans l'élection, j'ai rendu ton nom. Abraham n'a kubima, abima nanan, amema lot. Lisez la Bible. Abraham a vanda na lot. Ce que vous évitez. Même l'air Abraham a zokende na Égypte. Côté Asara, a zokende boy. Baba Congolais bazana songere zabasi mibali. On va bandi ko tonga enjera on eza mabulu boy. Toi tu peux fumer bandia, ozo tonga lola.